électrique parce que hernie à colonne vertébrale et mikayo pour sceller musala et belé. Yo le bananga fana na kishasa. So pote za paradis mais na zonga te pote ya fomboka. Mais tout fana oya kaka la kunilina na oya. Na oya subo banga te na oya na visa 3 ans. Oba muko fale lo bana ngabi mani ke mko na otino na poto olinga poto te. Oba na olinga poto po zaka mwa muke ba ozo ya en charge. Poto ki muko olinga ngote sule ka ko lo bana na chatembe. Mais sule lo ba ngai di ba deta lo bana ngama ke. Poto ya ngwana fanda na yo kaka te ngabi te papa ilinga la ozonga na Kinshasa. Umboka nino. Umboka nino ba nyonso ba kraka. Ba nyonso ba koma maboma. Poto. E bo basali ke nga uti Paris. Oh, bon là ou bien ni on a vraiment bien nga uti Paris na zaki wana na ki na terrain na masole bela terrain tala bata poto bo kanga ba mbanga na bino po na beta masola poto na TV ba TikTok chose ba na poto assistant social modèle au tambola na document le quoi fonctionnaire azo tambola na victoire ngana ke oluka mkanda te na professeur mboka kimbango bo je suis désolé zoro mabiala na répondre pour na ndako na répondre pour na poto. Si on a porté nous informer binote, nous informer binote. On a ligne à porter à gloire. Donc on sa promotion dans le chemin de la gloire. Chemin de la gloire, chemin de la gloire, chemin de la gloire. On a ligne à porter à gloire. Après Jeux Olympiques, Goga bimisi calendrier, Goga pardon mais mangako, Goga pardon mais mangako na osaka au film Goga so moni babilo na mais manganga. Ponga linga na poto na keta la concert. Non que poto te pona ça na onetine. C'est que na yo ko falandi. Pona ça na onetini. Poto. Na ça na onetini. En tout cas, excusez-moi, dans autre chose, appartement, dans la douche, très propre. Là, c'est ma douche. Attendez. Baidea malamu tosa makamba kitoko batamine bazoya bapaya banini nyoso tu eza nangu biso bakuna bazala te tosa kimia wakande bozomona eze pa mwa ya poto tika dedika mama bijou toyambaka bato minene ya jete epuis mama bijou atiki biso te ate su boutique ate boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala déodorant ezala masanga nyonso ezali chez mama bijou. Chez mama bijou soko oyi okolala kitoko eza te climatisé courant wow nyonso ezali chez mama bijou. Otaka bato bauta bipai na bipai bayoretrouve pa mama bijou. Pa mama bijou kitoko wapi pa mama bijou mwa ezali mama bijou bayo. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.